Bon conseil musuku to beto sombi de capote ba peso bi. Ah, té. Donc au moins concert à faire. Et là premier concert au na Congo et ça li vente ya streaming. Fali c'est une dame. Nini? Fali c'est une dame. Dans ce muto le ba pour na artiste ya Fali Poupa. La cause a été concerté. Et ça qui mutualité ya bana idiofa. La cause était mal. Ça va pas la production. Mal qui la cause na. Ave, lui qui la cause depuis la maison mère à place le ba. Mal qui la cause na 6. Nga. Mais oui, quand même qui a mis ça mboka na ça. Na agence la cause a eu $30, nga la eu $250. Surtout, comment tu as bien fait là? Musée à musique à Congo. Na kimisa Mobutu musée. Il y a pas tout ce que la cause il ne partage pas. Il mange beaucoup. Il a rien. Il fait rien. Il est goy comme moi. Non, toi ba goy to senga ka ba tout. On a pas respecté, on a pas pasteur. Tant on a autres ba tout évangile à faire. Nous évangélistes. Yo so bande ya été. Il a chanté. Ah, il somo. Mobutu. Mobutu. C'est ça. Ça Mobutu. Kabila. Ce qu'on fait là, Kabila. Si Mobutu a okufa na souci za musée siko akinisi Mobutu. Po ba tu bakomaka nga Mobutu siko musée fait rego la bataring. Musée ya musique ya mboka. Merci Balanios, tout mais ça toujours que l'on a effrador. J'espère que vous avez partout dans le monde, tout le message que l'on a toujours effrador. Moi, on a solo toujours quand internet, tout a la vérité, pas message la vérité, puis à l'ouka la vérité. Donc, yo, toi banque samninga zate, toi kim samninga zate. Comment vous avez besoin surtout. Donc, babetim de cela, mais nous garder la place au besoin toujours. Sans oublier, on peut savoir monter la maman na obalinganga mingi. La maman mais j'ai depuis na ida mbias, la maman na ndeji mulato. Donc, maman ya bana, maman ya bolingo toujours, maman asala effrador asala toujours. Sans oublier mon boss Caleb depuis il a mis charge na bonso place au peine avant ça wende et ça papa que na maloba venanga Caleb Eric parce que tellement bien va faire ça petit là bon confiance donc avant ça on toujours quand on est ça bino qui plateau na za la mimi ngamorote mais yambara toujours battu parce que eux andako yambara battu za ndako oyo ezaka mapamboli donc na za ngamorote na sana ya paka ça jamboka donc mtoto tsikala na mutamaele ye wana mbote fe mbote na bala nini so chaîne na biso la grande découverte ce qu'on a là qui sont OK nga batu bayoka bagulwa nyonso ba gladiateur na lobi ke bo s'abonner na chaîne oyo ngam na lobi ça jamboka bo s'abonner na Congo ya Papa Hervé mon bateau tout va soutenir biso na martyr il faut biso peto soutenir bango donc comme obligation il y a solo vraiment merci na bagoulois merci na ba gladiateur au bazar partout dans le monde na auto sali to prouver faire rigola que biso bagoulois to a mystique posaki battle ya bagoulois contre fer et là on a montuté biso ba que to prouver faire to a rebeller faire pas le ba que prouver biso que ayemba danger donc biso to rebelle et pe ayembi danger na bi que na pas na vraiment na poto à tongo diango bu marango donc mutu à TGV quelle vitesse dans liste manga ya chakumo na tika na ye on est puis bienvenue sur les Boda Fashion CD Alamba Quinte Bazei de le noir Yves Cléter Mobali na bi bo s'abonner donc nga tout devant na nga ezaki bo s'abonner star mi de 3 fois star star za moko star tika la moko et puis bateau na lo ba répondre ba s'abonner c'est parce qu'on a zongi bien nyonso koleka tout est vanité mais elamba oligate donc so za na mbongo sombe la mana yo et ça la bien pour la mande to kinana on a lilita moi sinon otika ba no ba otika mais elamba za ka papa so akufi to sombe le veste to kunde nango est-ce que ba to pese fufu on lia na si donc tout est vanité donc elamba nde moto kolikate donc elamba za maya moto maya tomo ya tonton maya donc motema mantimba donc maya moto olata ngo donc conférence de presse na benga yo ozana donc bagulwa na za poto so Kane Sabino qui a pas comme Tamaele alobi
okosomba no ba mituka okotonga ba immeuble okosala nyonso tout mais yemane kitendi maman na déjà qui déjà y a pas qu'à déjà le but déjà nyonso tout donc Bénédicte artiste nyonso bani nzone tozana cadre mo oui île d'ambiance donc on a découvert en lady maître Patrick Beckham place dans ce n'a pas tout qui nango danger donc ba tout oui ba que tous en place mon a 11e rue a découvert en industriel na sous comme na soye en tout cas la place à Bosso est belé danger c'est bon vraiment na c'était là Bénédicte arishimosongo ngoto banda ya para na bike de au serré de sentir te naza mwana nazala naza on a appelé à la vente na ngapé déjà yeso za ngasco de la vente na nga déjà donc ba pépi bobuilu na Mélène on a Louvière donc charge à Louvière pépi bobuilu donc on est ba otala biso naza loba nyonso lingo loba donc kokena nango te kana te ngape na ngoyo kana te nga bimisa po ekele bien bimisa na tout kobombelo kona bombelo na bombelo roté ngam na ebiso kobombate à part sa santé ouais na ngolo dynastie mambezo ke na ngo sa dynastie viezate sa dynastie viezate et bouta mais pour tout monde appelé ba stade où on leka tellement belé mais maman vous m'appelez ça mais tout le monde peut m'appeler ça qui mais papa ya mona réaction na bino papa stade Martin wana bazali stade te wana ezali stade biso nde tobeti stade mais tout le monde a pu ba collègue pe ndinga musala faire ba collègue neza wingi ou un collègue nazati na bien ya par ba collègue maintenant nani David Beckham a pu azape collègue ya Ferregola Patrick Beckham aleka na orchestre na biso kasi asa collègue Patrick Beckham asa collègue papa ke na ndinga musique oui ndinga mo pe bereti watanable oui asa ba collègue oui asa mwana ya Ferregola c'est normal et fait à mwana Vientone Vientone ce qu'il y a fait c'est normal ça bien faire papa les c'est normal voilà ndinga musique to na ndinga bo moto libanda na musique ba bana bato ya musique ya musique ka ne Christelle Matazikanda mettre Cheka 15 donc suka na libala donc ezana na ka bo tout le monde a pu falli entre falli na faire événement stade na bango pesi moto na ndinga liboma stade ya falli stade ya Ferregola tout ça le so watate mais deux stades wana on appelle ça vraiment des avant de comparer makambo photos on a analyse ya bien Ferregola beti stade des martyrs sans sponsor na eza surtout nzambe na biso bagulwa et puis Beka Paul Muntu na remercier vraiment na o nyonso asali na sponsor na biso Beka moko ya mwana mboka Paul Muntu to luki libanais te indien te pakistanais te bo bana baluka ba libanais bana baluka ba nani et bon temps ba kina na ba société mso ba masanga mso ya ba libanais ozo un côté ma téléphone ya ba indien parce que biso to beti yango congolais contre congolais parce que na kati wana vraiment de biso tout ozala na kati ouais DJ Sabe côté son bagali kumu côté son Ferregola wana eza musala na ye kutu nazo betele ozalaki te tokomi samedi na 2h Ferregola sala balance na biso ke papa va bano yemba mbila na population babani ko bunda mbila ebisi population ke kasi même faire peur à la CP message wa rendre kola pour dire masenga mabagulu c'est quoi problème ezani mbila na population babani ko bunda ko banda samedi na 2h mbila obike oyo bato bakoki kozala na stade te samedi na 2h tout ça samedi na 2h poto ya koma musique donc na 2h balance bandaki na 2h du matin fanatique obike na yoka nazana besoin yoka papa ya vie donc mobulu déjà bandé depuis 2h place na monaki nga déjà na bisaka bato ke so Ferregola esimité na tiki lobela kombo na ye na kombo lobela kombo ya Denis Lesi potara vie mo ba cancer to masser petit vila mapaka ouais au moins des fois tu as komisa bato ba cancer te mabe faut que tu komisa mais ça prophète mboka pe avant ça rapide ba responsable nzambe basali ya nzambe ya zo lia na kombo ya Yesu est-ce que famille ya Yesu ba ebi ya lia apesa sa versement est-ce que une famille nous ça attend musala nzambe moko te ngai mo déjà na za musala nzambe pona lobela Jésus de nuance ba Jésus ba Jésus de nuance Jésus de Nazareth na Jésus ya bali ya za Léo Messi parce que Jésus de Nazareth
il azaka likolo te baba ki akenda likolo siko de nuance atikali na biso aye na Messi musala nde bango bato bazo mais tout ça peut clair na famille na bino ata mutu moko te aza pasteur ngai moko ye pasteur to fana yo ndime ya Denis les ozo ndimela ngate yazo ya na kombo Yesu yazo famille na ndimeli Denis Leste ndimeli Denis Leste na lobika ke to respecter basala nzambe menga pe respecter nga ndeto mona papa na ni foi kanya père spirituel donc na pesa bamote place azali nga pe respecter nga na pe pasteur tant na zote ya batu évangile ya fier na évangéliste siko bino lingaka wa batu ba pesa mabunza nga pe batu ba pesa mabunza bazana tebi ba dimi kota zomi na moro donc kutu sena ema mwana tika ba kasi na lingala ba mivemba kilo mboka na zwaka ya danger ba kapika pinga kapika embe donc la sédoise na zwaka donc nga na zawana ko pour na faire égola na ebité oh ma Brice Lee tu vas mourir donc na okufa pour na faire na zawana nga goy na sa eloko te faire après ça donc moment on a fait so na zai policier ero na okengela mituka so na kombo afere na fanda ba téléphone eli na sala bo donc na bino peso za ka faire beta pire est-ce que bino tout le monde ça na sima faire non ngai déjà na conviction na ibe ke faire au sala mpia kati teto ba so komati soki foni yanga kufa kufa kala yango soki pa na biso ko sala mati sala mati makila ba champion faire gola donc mwana pa na ye na limité na évité PDG ni et Gigi Mosso mamba boy pas faire kuya jamais donc au moins concert à faire et la première concert au na Congo et ça li vente ya streaming photo le mambo to comme ya nango to comme oui donc biso to ya na vente ali to bimsa dynastie sans CD to ya les concert na biso vente en ligne na streaming $5 donc bato basali partout dans le monde entier batalaki concert ndinga na to tala ne ba on peut batali. Merci vraiment à bateau nyonso bazwa ki idée pe souci ya otala papa ya fait na streaming artiste au bolinga donc to kena binuka abo parce que faire le comme ça na vie na ngai Tamaïli parce que ça soit là Tamaïli faut s'appeler à Maïli ouais donc on va venir là que ça du crâne donc on va la pembe donc je sais du crâne ba depuis quelque part na miki donc maman lui du crâne babita on soit là Tamaïli faut qu'on m'appelle à Maïli on soit là soba nous akazuba no land comprendre ngo c'est le konga na so na Tamaïli faut na Maïli tout qui veut na buzindo vraiment na surtout vraiment ndenge Maïli mimia nous tout le monde fait rigoler parce que sponsor bas lèvres maté parce que tu au côté ma sur la sponsor mais toi mais par rapport à bino ba lobel naï comment na le lobino bozu charge le stade de martyr tondi grâce na bino ba lobel naï tant que na table lobel na mona ça perd na ngafina qui comme c'est là ba lobel naï c'est totali et na Tarik Ngango ya nzambe to banda propagande dans 6 mois, depuis mois de janvier, Naomi Yaba, Vasco de Gama, Bouvele Gaulois, Moukwatombolo, Balité à Kanda Baekuya. Biso c'est au Sala Ignos. Baton autant à Bakombo, au Sala Ignos déjà. Badorkas Bolo Coco, Toema Totalike, Mbappé de la presse, Elvis Yafou Mbappé, Total Bayani Kabwe, Totali. C'est deux triangles, nous avons les rois actifs. Donc tout ça là, déjà il fallait tout ça. Batu baekaka ndako se tongami ba lui ndako eza kitoko ba appuyer biso donc on senga merci net ngabo on senga merci na muzeki ndingu on senga merci na lité ya kanda na appui nyonso donc moto nyonso soutenir il fait gola c'est to bando kabila mbongo to kokate donc et l'autre zone to pesa ka eza merci pardon c'est to kabula mbongo to kokate e uta wapi ce que c'est la bino ndenge nini esengoni obozana OK style ninge tonda ki bongo vraiment nem sala o bino salaki donc ngai kutunde nazana déjà tant na ina zana na se chaîne na biso keyo tuzala Congo esengo na zana na se na lingu dukomona eloko wana te c'est ezaraba tutu wa attend na ye na kotisko na talib na plein aliwa et en plus pe faire aibi ko respecter fanatique na ye amati 16h on a un stade monté mutamata 16h mais tout le monde va la molili comme am souper ba mataki na bango ba pese ba musique ba yembaki te mutamata 16h tozolo ba ponctualité na makambo artiste à sala biso tozoya na ba innovation ya on te pesi devoir faut bo mataka avant et ça ba mataka faut ba kokate ti cop na bango te
bon ce que va faire na ba retourner basi ba est-ce que papa Hervé aye na e amati 16h asisi ne pe boulot na 19h que poto yebaki ba tu ba outi partout faut bazonga ça qui a mon ma charge ça qui a mon les grands Kadhafi charge ya bana longo na batu na Kasangulu aye na bango donc tala ndeto ki na pe na ba boulot ba outa ebwende ba epa na ba oza jour masu ezo bazonga bana boende la pesi mbote vema ana mongo ba sœur Marie Bokunza pela ça ba ani na pale parce que maman on est ana mongo la pesi mbote mais ba le stade yango ke et fungwa maki na ba porte tous les qui refungwa pour rien ba tu ba kota na ba comme si ba biete kamena nango vraiment kutu ba donc ba soda ba compliqué biso makasi donc na bato ebele lisusu ya biye batikala libanda donc stade fungwa mena te stade ko fungwa mate e fungwa mapona nini nyoso faire ça na bien faire lelo to ko comparer na mutu te concert nyoso beta na Congo sans avec sponsor tout ça rappelle to comparer na mutu te nini concert nyoso na lobite ki aleki bato to comparer na mutu te parce que concert nyoso beta na Congo avec sponsor. Il y a ba brasserie, il y a ba bon conseil musuku to beto sombi de capote ba peso bi. Ah te. Ngala ebi parce que nga za nga ba te za clair. Tout le monde a fallu pour pas beta, tout le monde ba sponsor ba za la paye au de les cas qui ba Bralman, ba Vodacom, ba Onja tellement belé, il hérité également pe ba sponsor ba za la qui mino. Tout le monde va sponsor moi quoi ça arrive m'a reconnu o yibanaki ndeni o kotani la biso ke ba o somi des capotes ba peut se billet sponsor na biso merci on a lobi mwana mboka Paul Muntu Paul Muntu na bomba yango ndenge wana chemise o baby saka na tache rouge à lèvres na yango to moni batoni tala kutu na biso to yimba donc ba musicien bele ba yimba na orchestre bele ngali kina ba c'est to zongi mais oui te ya para to sera auto zala na liboso. C'est to zongi to biso to a besoin ya originalité. To bimisi sponsor ya mwana mboka Paul Muntu. Donc congolais azo aider congolais que effort et ya Paul Muntu a aider biso peut to aider Paul Muntu. To poussa na donc to aider libanais te pakistanais te maman meki bien que bana surprise to beta na gologo ta place yezo atara makulu. Biso beta na ba mboko batu ba beta raté. To beta na Russie pas Poutine. Na sa beta na Russie bato tout batara minoko batela azate mais bon peut beta peut place minene biso ka sala minene vraiment oh na bien ba surprise ezama besoin ya ebele po to mo meza na besoin faire rigola aya mais va tourner pe kala terre basi ba uta États-Unis ya semaine ba yena ba mutu pa kimi na ete po eza habitude na bangote. Mais na mboka ba Charlie Kabeya donc na bi mboka einda ki mabe na mboka ba Charlie Kabeya ezinda ida ya usakana te yango moni mambango mboka ba Willy Monet donc yango moni mambango lelo tozo sula ya musique oyo to luka to pesa message ka te ya polémique photo fungola ba piste batu ba comprenaka na ba piste o nazolo ba batu kutu ba comparer musique ya fait na mutute et puis concert à faire na mutute et ça le seul concert oyo donc ça la seule concert oyo et ça na producteur te so zongi na simotali moi héritier wa tapeza même faire à la kisi ke azalaka faire gola et puis bagola to la kisi ke tozalaka ça bagola ebele donc bagola kutu basila kité misu baya kité ce que c'est to ba to yana bato nyoso bazali banda bakota pour comment na air moko bakasi eza na stade wana ba vitre panzani donc mutu to azana besoin akota mona Yesu donc merci vraiment lipamboli yaki opération Boma PD Silina surtout comment to mo benga faire gola musée ya musique ya Congo na kimisa Mobutu musée si Mobutu aki okufa na souci za musée siko akinisi Mobutu po batu bakomaka nga Mobutu siko musée fait rigola bataring musée ya musique ya mboka ya pakana ngo zo mosala kimia naza zalama kimia naza na bien na musique na biso Congo ba PDP bazara ou bazala te qu'il faut ndende mais on les a créés kasi toyebisa ye bomis yo lelo yo monike
Faire égola les qui n'a pas combat ou ezaba combat n'a pas sponsor mususu mibali na yi na bi moi mutu yo ça va être clair boulot ya zayi na so zayi moi sinda beauté belé na je mettre le mais c'est que te pour ça la kanda tete moi ça pemba moi ça va couler na c'était pour na kanda venanga tout ça no calme ko tout ça calme je sais ma fille tela mutama le pas salinga memangai ah non so na ishalibu na deburanga nduba imam na kende na ira manganda donc ezake mutu wana soka zalaka mwasi nda yela biso na ba chinois a mais mutongo zoluba kombe zoyeba kasi oyo basala au moins ba campagne basala ki mona ke tobeta martyr mais comme tu peux faire ça peu à ça moi crime on va faire la campagne à ma paix donc au moins les campagnes on so ba lekisi yango ba ti ba sele lo on so fada menga oloba fali c'est une dame nini fali c'est une dame dans ce mutolo ba oloba pona artiste ya fali popa ozolo ba yaye nga et yo bi fandam fadam fali c'est une dame yo bi comme fait la katona yo so ba fali wapi non mais fallait il est grand musicien quand ba fali wa kende braza wa mwasi na ngayela ngé loko wa pedi d'abord limbisa mais ça peut moi liba yo so bande ya ngapela sona pe il est chanter ah yé somo bondimakia Mobutu bondimakia Mobutu c'est ça oh ça kabila qui ça Mobutu Kabila ce qu'on fait rigola Kabila mais c'est là ouais d'aller bien wale zamani na inalala kawana solola mais solola ngora mwana inalala kawana abia solola na abia omoni le vent Mobutu qui peti afoyeba kasa kende na ogwado te ai de Jacques c'est comme aka maladie pour muza si ayi muza si ayi tala mutangu utazalaka mubutu tangu langage ekomi tangu siko omoni tangu wana omoni stade wana ba mo comparer ekomi tangu mais tu es la musique avec éducation moi même muza ça so recevoir ali bande ba kiti au film so yemi mabe na martyr bat ba obai so na minute la musique tout va comme petit so na bafle fait comme quand tu es sur ma répète et à l'histoire il y a stabilité parce que stade le tout sur qui là autour le bapé kaka vous la bêta stade mais orchestre na bango wengi nani ba musicien se fait ba sala pe ba comme na ba orchestre na bango te wa ba zai bana misala faire ça cofondateur mais bon abona benga ye leader abona benga ye patron abenga nani qu'est-ce que ozala ko fondateur ba benga tanga komona abo benga we rapport te ya Noël ya te abo benga pe patron chef respect abo te respect piste na kuta polémique wana totika on lobi na kisaso bike ba concert bete belé ya wa benga na côté tu ba bete na ba mbisi ya wa benga na côté le pe na côté le pe to mona pe que journée des poissons mon frère roga depuis na Brazzaville fait la personne na personne na kambote na personne mbote mauvais Didier Lacoste né de la famille donc yepe yinda ki mabé na terrain municipal ya masina kuna donc ventilateur toujours on sentait un peu moi conseil Didier Lacoste bon viens en France né de la famille besoin va m'amener viens en France à Embe na peso mbote Dede Mbala batayolo nasko Peter Kabangu Ozembo Mayuku na Linsiko na Loba Loba zala libre et les anglais de Yolo Pati Tomba les anglais commandant Bolion mutuka na pesi batutu mbote na bi océan na pesi batutu mbote na bibu la Coste a beta concerté ezaki mutualité ya bana idiofa ozana image on te non peut sabino bolexa on tala ba koko wana wa ba koko wana wa tanti maître Jansole yale babula ya wana zai concert zai bula ya ni minteng normalo bon oyo yebaki président Steve Mbuyi alanda yo donc betele ni ba vérité pour nous te za procéder wana zai concert so otali na ba koko ba koti ya koko 82 ans ayema bazalaki jeune ya paka ba jeune bazalaki ye jeune akolanda
Il y a pas tout ce que Lacoste, il ne partage pas. Il mange beaucoup. Il a rien. Il fait rien. Il est goy-goy comme moi. Non, toi, bah goy-goy, tu sais nga ka ba tout. Ingénieur Marabouyembi, Wazabanga, Kabelanga, Jaoul, puissant, Kabelanga, la cause est total en Kaba Kumba, tu peux Kabila. Asa goigo le roi. Tu t'es mis. Ah, mais c'est poto, ça me met. Yes, c'est maman tout poto. Azo me mande poto, azo me ma. Afuta kaba musicien. Wana gobo ndenze babozi achanga machanga. Mais azo futa kaba musicien. Tote na présent, afuta kaba musicien. Kelian Denago. Manane mana mele apesi Kelian Denago mbote. Ah. Dino mabolo baka la coste. Afuta mutu. Mbanza, le grand Gérard. La cause en fout à mon Anne logo fout à mon temps. N'est-ce pas la cause c'est tout l'exa est. Pengana on tu fanning. Tu vanille la cause était. Tu sais papa la production. Qui la cause na. Ave, lui qui la cause de défendre la maison mais qu'à place le ba. Qui la cause na 6. Na. Nous yebi quand même qui a mis ça mboka na msala. Na agence la cause elle doit $30 ngala elle doit $250. Je vais se faire la musique qui nous qui la coste à mon victoire a s'arrêter il y a 20 000 toi le bar eza le kutate la coste na sur la sco bien au bien ngale le so na koma songi la pour la coste c'est mon vieux na fani na bataille wana na ndela li sécurité c'est mon vieux yo taibisa ngono ndeni ngape na ide na koma nga olobela fere non so la na c'est le scam Poutine. Poutine, c'est le scam. Alors, on a une idée de la faire. Non, tu as la sonne, la santé, tu vas pas rater. C'était vieux, on a besoin de l'Ikasu. Il faut ça, on a gagné le motonda. Et c'est un projet dans la zone. Ah, bah oui. Pour concert, le qui n'a pas en Suède, bien en Suède, n'a pas concert dans le lobby, qui est bébaki. Samedi na ebiti. Donc vraiment tous les sengo makasi na mamu salami yango batu musu batika otsa munoko to sola bien faire go la petit concert sans sponsor ozo kanga makali kamba sponsor pour na nini kasi yango mona batu musu batu ya pona masanga soki boso batu musu batu ya pona capoche batu musu neta na scène bino ya maikatu. Et ça aussi a pêché au milieu. N'a pas été ici. N'a pas été joint. Ok, ça me passe. Ça me passe. Pas bon non ma belle. Parce que il y a pas sponsor les gars qui il y a ça de pour après c'est qui le meilleur. Nabi, il y a ça de na Ukraine. Nabi est voisin na Ukraine. Oh nyonga. Mais ça bito qui ne peut tout ça peine bosolo vraiment babi qui bino vraiment 5 au bazala qui ont un message ya Werason ya JBP na Evenanga Adolphe donc message ya batouane c'est là que bim que vous avez parce que ça le yokato sola JBP nazali grand frère ya Ferregola donc ezali kamu ya famille wenge mwana na bango ya suka ezaneti mwana leki na azobala ou leki na azosala collation webi que quand même au sepela leki na biso suka talambula papa ba faire akufa na 97 wenge musique à tout terrain 4x4 BCBG et kufa na 97 tala na âge o lelonde bakomi leki na bango sali kamwa kitoko il faut ba sepela donc na remercier batu nyonso ya vietu ya wenge président JBP na président Werason président Adolphe président Blaise Boula président Manda Chante et puis président Elmelia na président Tutu Kaluji président Lempela bango bazaki na ba fonema sela et puis bazalaki wana carré félicitations bande na ba bazaki to ba meilleur de son to mona ki ba si comment on est le que c'est faire hasard rankinité oui il est le fabriqué dans un succès mais ça a déjà fait un succès depuis longtemps il y a tout ça là si quoi ti andimi invitation à Vienne aïe le lot monde à Gianni a c'est le fait mon père Gianni plateau toujours donc appelle ko takalate donc après peut aux ana Gianni ça muto fier et on s'aranaté mais andimi aïe et boit l'hôtel grand chanteur ya liwa aïe miel de son que tu n'as pas tout le battre con Nicolo tiba ça na maison mais série na bon mutazali kolo wa miel azadi mais fait obi le mot na remarqué parce que na nga frère frère le mot na remarqué na concert on a plus pas peut-être bande musu boko bolimbisanga ya ninga libaku formaté ninga bazaki ni bazaka bayempi
ouais ba Jojo Kabuya ba ebi ba tutu na omoni concert on ezaki tobeti yango na défité mais tobeti yango po faire il faut appeler ça ba tous les meilleurs o ezarakati na yango bimisaki babi tobo c'est 1 contre tous yango na pe moi si le gars o etembo na minute 1 contre tous parce que ntatine un message oyo mauvais giras lola le grand wengel bike tobo c'est 1 contre tous parce que basangani pour bundisaka mutu moko yango epesa makambo mutone azaka mboka na biso Kongo babundisa Bukerti to ba kacher te show Michael to ba kacher te babundisa nani parce que tout le monde est volonté aussi le atila qui en moi mais c'est le azali ami à papa Hervé Ferregola aza ami vrai aza ami à deux fois té mais pour tout le monde va présence c'est Bill Clinton té parce que wana pas c'est pas deux fois bango wana asolia asengia c'est le sera mobali donc moi c'est le namba unaye nazala ngo agarda ki mobali naye na babila la petu ebike akardaka toujours makritosh siko tangila bakomba batu banginda na miso kabila banginda na confinement ko na confinement anginda na masanga ko yapeka na ba Mauvais bivesse, il me les dents, mais la maramina sur la boigna, mutamaeli. Mais boigna, oui. Olobi le mot bizarre, il y a mutuya makas. Olobi le mot mutuya makas parce que attends quand tu sais quand tu récupéreras toujours. Olobi papa Hervé, tu au tout baya qui wana, ezaba grand frère naie, donc ba grand frère naie, yazamwa na suka, oyo. Ya oh wingem netike la libili pour faire la suite au monde makasi c'est grâce à Bemelia grâce à Balimpi la batutu kaluti pour faire ayaka mwana muke papa chéri jibe pe la zali na tate à corriger na champ donc yango faire la zali mwana oyo abotami na famille mutu nyonso aza na famille wenge asala effort pour le faire la azala o aza ce que nous mutene zabwe parce que pour la nini c'est la bino que tout le monde qui n'a pas liste au fait rigola pourquoi à celle qui a choisi à Kobenga Fab Grâce c'est Léo Nande qu'on a biso Marissa Zalekta za na déplacement Ribochilo à part ça tout le monde a bien vérité tout le monde qui peut presse dans ngola basala qui wana pourquoi faire à celle qui a choisi il y a ko présenter ka bato après ça invitation à Moutounions mais oh les qui peut officiellement pas grâce à là Fabrigaz na Rebo azate baza un problème na mobile ne bazate baza un poutou ba o ba se présenter baza peka batu o ya kitepe azaka mutu akoza na contretemps mutu ko yate ebetamaki mutu yaki ebetamaki donc batu tout au senga ka merci tant batu tout au senga ka merci mais lelo et ça la bino vraiment bien que bulonge tumba oh c'est bon on est à tumba mais elle est to yena biso beta c'est là que tumba wana eza biso to ko so bito so misaba image ya kala bino bike ba mataba kita tokotondi sabon o tokobeta musique leader na biso ko mata na moyi ekokisa obolo ba yango wana na loma yango na émission bele na loma soki batu ba répondre na 13h faire au mata 14 yango wana faire mata ki 16h ba popo le misa ba popo bogie bo ça déjà 14h il fallait sila ane na batu parce que comment que batu mususu to bengisa ki fallait ba beta ba saralula batu mususu to bengisa ki donc normalement il fallait te respecter invitation to pesa ibatu yango wana omoni fait la mataki 16h pas ici avant pour batu nyonso o ba uti partout ba uti ba kasangulu bambanzangu bazonga kitoko donc ezali eloko mo oyo faire gola ko sala yango te pona eloko mo na ebi Blanchard Bumba Aigle ayebi Jonathan Makengo prêtre ayebi Badra Jombera donc faire gola ko sala eloko te po alula mutu alors ça eloko po a se penser des fanatiques donc utilité à ma musique ça fanatique à s'appeler non n'a prouvé mutu si qu'on soit prouvé mutu donc c'est beau ça ande ba rancune na bi mais soit fanatique à zo s'appeler on a satisfait place soyez et ça qui tourne n'est pas son aïe il l'ambiance à mon on qui tourne il faut la s'appeler là na au les cas na 11e rue vraiment na on a mon industriel na on a mon eloko aboité donc et ça linga bien au mon eloko aboité donc ils a calme et puis à l'aise
akavie nanga paka mutamayela mboka donc otozana déjà donc TV ça on a toujours comme déjà ko quitter déjà masuka donc tomate qui toujours quitter déjà masuka na mai toujours le gars bon on peut que c'est ma toujours Neza Carlos Bila Mireille Totukane et puis DJ Sabin Magali Kumu donc ngami ko na mo boka ba couple Christelle Matazikanda ya maître Thierry K15 yo pe soza na moi c'est lobi na oloba donc zeti balébé Maître Manu Mwendo Aza biso to bomba la biso te o bomba ni biso to bomba raté maman na yezo bomba mobali na ete après ça Joseph siko binu bozo bomba rani Karen Waiwai na pesa mbote place ça et na bon pesa pe mbongo na famille na bango pour les autres bakumba mwana na loma bo te Karen Waiwai na pesa mbote bon ngaso na pesa ba camarade na ngatu apesi bango na Just Tumba mon ami tout ça la na ina keyo et puis na pesi ma popo mbote Laetitia Dikapen na pesi mbote omoni na bala na ngate na rappel na moi cité biso za bato bakanda biso bon ba Saint Valentin école na ngate na za Saint Isidore dans la deux abino mikolo yo musée musée ya musique ya Congo musée ya musique ya Congo Hakim Simobutu ba ADF banani basa banani ba oyala noté pour eza époque musée tant musée Hakim Simobutu mwana ne ayaka donc lelo se fait gola ça te Mathias Akoyemba mais dessus dans ingénieur pendant Kabila moi quelques minutes tout le monde qui na mwana moko bwa mataki wana na âge 9 ans bébé Braza oui vous avez ba congolais à Brazzaville tous avez na bango de cœur au moins que fait gola azani mutu ba polémique te net Jeep petit wana azui na lela ki Jeep a valeur ba 40 000 balles donc na papa ni modèle na moni papa ni ndolo na moni na maman ni eo déjà bazo boule Ils ont que te faire gola aza papa atali vraiment moi na âge wana po koyemba faire gola c'est pas facile et a trop difficile parce que moi na âge wana azo yemba faire gola yango kutu ba fanatique tant faire gola bité ba fanatique ba bi mutu kawana pesa yango bébé Braza akini na bébé Ferré bébé Braza donc naibi ke bandi na biso à Brazzaville bamoni o papa Hervé asali biso pe bande kwa Congo to moni o bébé Braza ya Congo ngambo ya Kinshasa to moni to sepile dans toza ba pays o to kangama pasi na bango pasi na biso malgré toza ba code différent ba drapeau différent na o ba drapeau na bango ka partir à concert mo beta na Braza o artiste mo asona ina mo sine na chambre mo sina ko mo sa vidéo ba kité monani vert jaune rouge. Boni ogola c'est mon message bato bakile ko soutenir pe concert ya Roga kuna c'est bon et bon azape mutu bakongola ngam azape mutu Roga azape mutu ba o ba soutenir ki bon ça va koza tomoni kuna ba ser na biso bazalaki wana ba ça va eza problème te eza et bon batunyo so ba osaka wa mona ki esika okende aki et puis to beti concert eza na liwa te makila te limité merci Seigneur na eloko na vraiment en tout cas Nzambe oyo azala kati ya faire egola na ba difficulté nyonso o faire ya kutani nango ya basala boy ba kosele makambo abomi mutu faire que les prisons sala donc jour wana vraiment ezalaki faire egola donc aza ressuscité donc les locaux to sur le moins batutu ba okosa dynastie volume 2 la kalate bo mona makambo tipe bokana l'horaire bizarre bira ndérande mutizo babira bizarre bira esili kilo désolé ata songa motuka eza ya yo désolé yanga bo ska lelo ka mkona ya pepe na tunere lo kwa aliana ni bo fait ska ba nene ngakalia vima wana ve à suivre et banaka na bi Jacob Mutaba business na Londres et puis Henri Modogo na États-Unis PDG Andy et Gigi Mo batutu na pesi ba mbote bo s'abonner vraiment émission joie tambota la ngotro et ça la bien tout soli sans polémique mais tout décortiquer comme ma musique on est kinda merci vraiment toujours la news sa numéro tu n'as pas ça
Merci toujours la tout même ça toujours que la toujours Efrado na kati la grande découverte toujours moi na bino moi na mkabita kambunda pe bakolo babina kanzeleza molai meto ki mambango mbango te to ki toujours malembe toujours avec le basimba kayeka ka toujours akokomaka toujours biso ba otoza oyo ilika na nsambe to kokomaka toujours ba place otozo luka toujours na mona masana nga touré toujours na kati ya Eda Mbias DJ ya maestro toujours DJ oyo asala toujours ba plaisir na mona DJ na nga Charmac malubeza nga mo numéro contact moi ba dédicace plus 243 89 80 72 700 nazo senga na anglais siko ingénieur Marabouemi give me na mo senga na anglais ouais pour balokoso ngala boss Caleb pasana il aime bien azan dira ka wala ndayo boss Caleb na sepimi na geste oyo na no le kakoto ezara isolé bilo wa boefo ezala rapport l'ambiance ezara partout mutu muso ko lo ngwa ke ndem su commune muso alors que ayebi na quartier nanga eloko bien zana il d'ambiance vraiment na industriel na yebi ke bagulo to anuya kutu se place en zé munene allez du maître Patrick Bekam podium de ka ezobo madon on envoie faut qu'on ait fait calmer non solo ni faut mais kinda bon des A4 kitoko il faut les sous ya remarquable batu musu ba ba ke limiter na c'est ambiance ça raté balala avant faut ba découvrir que ezani pe pona nini salini na bike na pesi batu tu ba olanda ngambote mifi batuli masana na pesi mbote Nadège boyo pimbote na bike to mona na so suite tu sais vraiment tu sais biso toujours mauvais Victor na pesi mbote depuis Goma donc na pesi chéri nanga moi ça motema moi ça grafa za pe moi ça nanga keke ça papa ba doctrine biso neto za toujours et donc nous on attend ba parce que vient au belo mo beto bala teme to tira ko vient toujours bana ba bon ben c'est encore merci toujours to banaki na bino na kimia pe to succès na kimia ngala bino to mona nezo kitata Nzambe asungi bon conseil musuku to beto sombi de capote ba peso bi donc au moins concert à faire et la première concert au na Congo et ça li vente ya streaming Fally c'est une dame nini Fally c'est une dame dans ce mutolo ba pona artiste ya Fally popa la cause a beta concerté et zaki mutualité ya bana idiofa c'était mal ça va papa la production mal qui la cause na avait lui qui la cause depuis la maison mais après ce jour mal qui la cause na 6 nga mais oui quand même qui a mis ça mboka na ça na agence la cause yo $30 nga la yo $250 surtout et comment de moment bien faire gola musée ya musique ya Congo na kimisa Mobutu musée. Il y a pas tout ce que la cause il ne partage pas, il mange beaucoup, il a rien, il fait rien, il est goy comme moi. Non mais toi goy to senga ka batu. On a pas respecté, on a pas pasteur, tant on a autres batu évangile ya faire. Nous évangélistes. Yo so bandé a été il a chanté. Ah il est somo. Mobutu. Mobutu Mobutu c'est ça. Oh ça Kabila ça Mobutu. Kabila. Ce qu'on fait là Kabila. Si Mobutu qui okufa na souci za musée siko akinisi Mobutu. Po batu bakomaka nga Mobutu siko musée fait rigola bataring. Musée ya musique ya mboka.